comme ezana bitene mibale tangu kaka babimi sio na boloko bimi mokilo ya yo oyo Congo omonela ki ndenge nini wana ya liboso ya mibale tangu babimi sio kaka uzumi kando oyo lingombo omonela ki ndenge nini. Bon, namonaki lingomba ke ezalaki lokola likambo ezalaki ya batu mingi te mais sikoyo batu balati yango bango nyonso etika suku ya biso bakimbangiste te kasi komi ya mokili mobimba donc likambo namonaki nde yango bongo ya mokili ya Congo pe Afrique yo ozalaki tata sima kambango yake mpona moto mwendo metango bimi Afrique moto mwendo omoneli ya ndenge nini Afrique bisa batu mwendo mais tuzana esengo tomoni mutu oyo aye kolongola biso na pasi bakimbangise mingi papa mpona kusukisa bazokanisa ete awa tolobi tozwi 3 quart kaka mabondeli bakokenda mosala te bakokenda klase te eza ndenge wana il faut tosala pamba te bango moko balobi bolingo mibeko na misala pamba te 3 quart wana eza misala pamba te alobaka ke mundele akokoma mutu mwindu pe akokoma mundele tango baye kokolonize biso po toyeba musala. Alors sikoyo indépendance yaka mpona nini oyo toyekolisi tosimbi yango bango bakoki kokende na bango biso tokotikala kosala comme ndenge bango basalelaka yango mpe ezomonana. Papa Simon, chef spirituel kimbangiste totundi botondi kasi bachef kutumia bakosilika balobi mokili na yo zwe yango ya yo nde balobi biso nyonso toyokaki bapesi yo mokili yango bareconnaître keza mokili na yo kasi babindiki likambo moko na kati mokili yango bakoti yango bamagie mingi likambo wana oyokilaki yango ndenge nini? Oh, likambo wana nayokaki yango bapesi blok wana ezosala eza ya biso te, c'est vrai pamba te oyebi yango tolongwe na bowumbu soki oza na biloko wana oza na bowumbu zala ndenge nzambe atindilaki yo na mokili kobakisa biloko mosusu te di commandement nde alobi bongo biloko wana ya satana eza bowumbu kuna tokokendaka ezalaka na biso pasi awa okosepela okolia osala manso bien sûr mbongo temps bandako binoko nyonso ya bien mais soki otiki mokili ozongi na maboko ya moto wana aza kosalisa yo ozwi nini eloko te. Voilà, invitation toyokaki yango est-ce que ya solo invitation tatake mbuta po ete oyo kosilisa fete oyo na Kinshasa na kanisa papa kosilika te réponse asuka bana Kinshasa na Brazzaville bazozela yango okoya tokoya te soki obengami na bakonzi biso tolobaka tosala leta il faut takende faut nakende. Merci mingi papa na nyonso tosololi likambo ezaka na ebanda likambo asuka ma conclusion na ndenge makanisi oyo nyonso tolobi awa ma conclusion kokozala na ndenge ya fete monene oyo tozoko continuer tina Kinshasa. Bon, na fete monene oyo tozako continuer yo mwana tata Simon Kimbangu oyebi ke tata na biso abimi biso nyonso mpe tobimi soki tozotinda mabondeli po makambo wana eumela te po tolingi te bato babebisa likambo ya kitoko soki eye malamu kitoko wana ekontinue mpona biso tobebisa te yango tozosalinga moto na moto aza na position ya malamu. Merci. Merci mingi papa. Molimo mosantu basombaka ye te batepe ye te.
Très respectable député Grand-Maître de la Grande Loge du Congo et tous bien mes frères en vos grades et qualités. J'ai l'honneur de vous donner lecture du procès verbal du souverain Grand Comité. Conformément aux articles 9 et 20 du règlement intérieur de la Grande Loge du Congo, le souverain Grand Comité, en sa session ordinaire du 18 octobre 2007, a désigné et élu à l'unanimité le très respectable frère Denis Sassou Nguesso, grand maître de la Grande Loge du Congo pour les 7 années à venir, 2007-2014. En foi de quoi, le présent procès verbal est dressé aux dates et heures ci-dessous pour servir et valoir ce que le droit fait à Brazzaville le 18 octobre à 14h25, en signé le très respectable frère Jean-Lounana Kouta, au grand maître, le très respectable frère Alexis Vincent Goret, grand porte-clerc, le très respectable frère Armand Moïkoua, grand secrétaire. Très respectable frère, je vous remercie pour l'installation de grand maître.
maintenant procéder à l'installation du frère Escam Grand Maître élu. Frère grand directeur des cérémonies, l'installateur, veuillez conduire devant l'autel le frère Escam frère de l'initiation universelle. Debout, le frère. Frère respectable frère, grand maître de cérémonie, veuillez faire avancer le grand maître élu à l'Orient devant le volume de la loi sacrée. C'est pour ça que nous adorons, et c'est pour ça que nous préparons ce cours. Guide-nous par le droit chemin, le chemin de ceux qui attendaient le faveur, non pas de ceux qui ont encouru la colère, ni les égarés. Signe de foi, mes frères. Frère et frère, en multiplie la prière. Avant de déclarer les travaux ouverts, invoquons la protection du grand architecte de l'univers dans toutes nos entreprises. Puissent nos travaux ainsi ouverts dans l'ordre, se continuer dans la paix et se fermer dans la concorde. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Ainsi aussi de quoi, mes frères. Dieu Tout-Puissant, Maître suprême de l'univers, qui a dit et fait prospérer notre ordre dans le passé, et qui a inscrit le dévouement et la volonté de ceux qui ont présidé à nos destinées, étend sur nous la protection et accorde à ce digne et très respectable frère qui est sur le point d'être installé en qualité de grand maître de notre ordre au Congo, la sagesse, le jugement et le discernement pour accomplir les devoirs de sa rôle de charge. Répands sur lui ta grâce et fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Qu'il en soit ainsi, mes frères. Qu'il en soit ainsi. Frère, grand directeur des cérémonies installateurs, veuillez faire accueillir le futur grand maître devant l'autel. Il passera ses deux mains élevées sur le volume de la loi sacrée. Signe de foi, mes frères, frères respectables frères, de l'initiation du réseau, vous avez maintenant lié votre obligation.
Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons français acceptés, régulièrement tenus, assemblés et consacrés, de mon plein gré et consentement, par ceci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la Grande Loge du Congo. Vous avez tout dit. À vous autres, je ne voudrais vraiment pas vous faire de nouveaux discours puisque vous en avez déjà reçu de la part du secrétaire général. Et moi hier, je vous ai parlé brièvement, mais c'était une nécessité à ce que je vous en dise quand même un mot. En suivant vos langages, je suis rassuré et que les kimbanguistes qui ont toujours été marginalisés seront à partir de ce moment bien précis considérés comme de véritables Aïrois. Parce qu'il y a quelque temps, nous étions vraiment négligés. On regrettait beaucoup. Mais grâce au concours du Tout-Puissant, les choses changent et nous sommes sûrs et certains et que les autorités peuvent compter sur nous. Les kimbanguistes ne vous décevront pas. Les vrais kimbanguistes, je dis. Parce que les kimbanguistes sont nombreux. Il y en a qui se disent être des kimbanguistes. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Nous n'allons pas vous décevoir. C'est notre pays. Nous ne sommes pas à l'étranger. Même si nous sommes à l'étranger, mais les kimbanguistes qui vivent à l'étranger se comportent dignement. Comme tous nos jeunes qui sont venus de France,
de Belgique, de la Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre, du Canada, eh bien, je pense qu'ils se comportent très bien. C'est pour cela que je n'ai pas de reproches à leur faire, et surtout de leurs initiatives. Vraiment, je suis très content, et je vous en félicite, et nous en parlerons quand nous serons à Kinshasa. Sinon, cette délégation, composée de 25 personnes, eh bien, cette délégation peut compter sur nous. Vous avez notre appui total. Et aux membres du gouvernement, à monsieur le gouverneur et à tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie, je leur suis très reconnaissant. Et je vous remercie. Bagage yana bino lutikangu de côté loyeba ke motif yali losala makasi sika tukumi na tango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata Nzambe paska ya na biso mais bato Pointe Noire bakolela il faut na jonga na be nadi na voyage anga mususu soko na longo na voyage wana na koya kutala bino sinon ya bango yali ako bakubomba na kate ngana di franc-maçon ngana di rose chrétien biloko yango ozwaki yango pwani mais yali kaka bato ya libanda te bandimi ya kimbangisi bana kati bango mutu bayaya komonisa ngai papa tosalela mpamba te parce tokomona ke toya na lingomba mobimba ya kotunga alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance natuni yo tosalaki Sinsani combien d'argent vous avez donné? Oh, nalaki na eloko yaka te napesaki 20 francs. J'ai dit mais vraiment eloko ke musika na Japon kwe okenda koluka bonheur alors sikawa oya kopesa na Sinsani yo lubi olingi obongisa lingomba na 20 francs. J'ai dit nakoka bino te e komonisa ke luyadi nano trop loin bokania na kati na bino te nini te surtout bino bakimbangisi lokomonisa nga soni bato ya mokili bali awa lokomona baya kotala bino na kati ya bino ale etumba esi ebimi alibinga na boyi makambo wana vanda malamu lusala yo soto malamu nalibi baninga na bino na Paris toya na lingomba na kati ya Paris tango bazairwa epai bakongolais epai alors soko makambo ekokani te ale babulani makofi na kati ya ndako Nzambe alors bamindele bakoya kotala bango olingomba tukendaki kotala yango na Kinshasa bato motema malamu kasi awa bato bakubunda asimbi nzela ake nalobi loya na nyongo lokofuta nyongo wana après il faut lufuta yango kana lufuti te pasi ya na bino yango wana tolongo na Pointe Noire
sinon bayambi biso malamu oyo bayaki promete ke baya komonisa ngai oyo bali capable kosala namonaki bango te namonisi bango ndako yango wana porte mosusu te porte wana soko lolingi loya kopesa ngai kosala visite loya donc tolongoli kuna na aéroport bamosusu babandi kolela oke trop vite wanda wambamba tukuluwe avion mpoa ojonga na Brazzaville lobi kasi lelo yadi trop zedi programme na ngai isi esili lelo yo tika na jonga na Brazzaville parce dimanche papa Fumalongo akenda na Angola akojonga na Kinshasa akoya kokamatanga na Brazzaville donc maya kuprolonge daka mikolo ya dite donc bino surtout bino bato ya soirée spirituelle lwana devoir ya monene loke kolia kona yali mpo na bino moko te il faut bango nyonso tu balia bolia yango na bino esika moko lomoni mosala yali trop lobi nakendaki kotala papa Fumalongo mawa esalaki ngai asi akondi lokola nini alors albinanga albi papa Kulutu ntango naye kokamata yo na Brazzaville namonaki ye walaki nzutu bien nalbine c'est vrai papa depuis nakendaki na Brazza nake na Pointe Noire na jongi baningisaki ngai te bato Kisasa mutu bakuningisaka ngai donc batata na bamama mokolo mosusu tokosolola soirée spirituelle loyeba ke eyali mutu asa sukuli elamba na ye na savon ya pamba eyali mutindo mosusu oyo asukuli elamba na ye na savon omo eyali yaka mutindo mosusu yango wana mbote na kusenga bino nyonso tu luse prepare makambo yali ebele na nzela oyo tokokende lubongisa mitima na bino tokusenga bino makambo misato wana yali pamba te bénéfice lokomona na yango donc losala makasi tomonisa biso yali bana nzambe mosala yo surtout tokotumisa bino yali mpo bonheur na bino toyala bana ya botosi toyala bana ya botosi soko toyali bana botosi makambo yo surtout eyala très bien kasi kana toyali bana botosi te mabe okoka koloba te yo ali mwana botosi alors que okomonaka moninga na yo juwa parce que ye akopata kitoko ya yo basumbelaka elamba ya kitoko te wana yadi dikunya diako si okotisi na motema na yo mabe wana tolingana bolingo ya solo bino wana bukama nalobilaki bino yango chaque fois nakolobisa bino nalobi lopesa exemple tokopesa exemple na makambo nyonso tu
bizali na bino kuvana na baninga na bino il faut loyala bana epai surtout lolobi tuyali bamwinda mwinda okokena kokwea na dibulu te parce que wana mwinda na yo sika dibulu yali okokima dibulu comme bapesi biso moyen ya komona na bino liaka nde toya kokutana awa nalobisa bino moke wana ya lisolo ya famille naya kokotela bino awa parce que pare soyo lozwaki na nsima na nga namoni yango esengo te namoni babrike losali awa c'est très bien mais loyebi combien de temps nali absent hein? Papa, dans 2 mois, tu seras en mission. Lelo loyala na mission totala mosala lokosala e vendredi bakoyaka lisusu te Vendredi, biso batambusi moyen te topona baninga na biso batambusela bandimi awa po biso na chaque vendredi na mercredi tozali toujours na scolaire tokomaka susu oui mais topona baninga oyo baseconde biso batambusela bandimi nakoya wa vendredi prochain nakoya kotala bino bandimi batikilaka bino bato awa mpo basalisa bino na mabonde na makambo nyonso tu kasi namoni ke lokomi koya baparesseux na boye na matadi losepelaki ingeta asali bino malamu pourtant kuna yali loyalaki na kata yali ville ya monene te ville ya moke kasi il faut loyala na conscience que bango nyonso tu balaki conscient ya mosala bakosala yango wana bavandisi bino malamu e gouverneur sikawa ayebi lingomba asa aleki na nkamba donc oyo alaki kuna liboso apromete ti ale nakanisaki ya kovanda 50 ans kuna na matadi kasi ale bachange donc tokomeka kosala makambo oyo ekoki kwa tuyali na kabambe ya mission ya kopesa kulonga baninga na biso ata ana libanda akoya kokotela bino namoni esengo parce baninga na biso ya katolike bakoti awa ya nzambi malamu naoki bakoti awa tukenda kaka wana mosala bapesi biso soko na libanda tukopesa exemple malamu bien tata nzambi akofungulela biso nzela mais il faut luvanda bamodele mosala nyonso tu lokosala nini nyonso tu bien lomonisaka loya bandimi ya tata Simon Kimbangu bino bato loya na mwinda balukaka esika mwinde yali na sika mwinde yali te balinga esika molili te tika balela bino bakoti awa na mosala na nini nyonso tu lomonisa bango exemple
ke bakoti nzila mabe te be kokota na nzila malamu tokani bamama. Donc nakotika bino 10 minutes tata pasteur continuer, mais je reviens. Asala
Oye! Oye! Cherchez qui? Oye! 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 Base Bélissi, Yaka Kanzambe! tokopesa mama na biso mpe papa mbote kasi ya yango bandeko babongisaki fleur yango tokosenga nzembo na faki baya tokopesa mama mbote nsima nango bandeko bakoleka ava mama azwa maloba nde tokopesa mbote epai ya mama mpe papa na biso esengo nyonso